Pessinga kaka 100 dollars. Si quelqu'un me donne seulement 100 dollars, Nazo prophétiser. je vais prophétiser Pour naye. pour lui. Na tche loboko na poche. Nazo se 100. 100 dollars. Soki boye mibale na roboya te. Bozala wa. Zalawa. Nazo prophétiser bozel. Cameraman a kosinga na 1000 francs zo do 100 dollars. Mais le gars zo filmer na ko prophétiser. Bozala wana prophétie zoya. Ezo zela na mbongo mususu. Amanje na ko prophétiser. Na moni mama oy. Mama oya ya chikali nanda. Na ko prophétiser. Siko botele mawa. Na lingina ban. Saint-Esprit na yebisa bangone. Saint-Esprit obakisasa. bavantira boye na ndako ya nzambe emutu ayende mpe kokoma na bacommentaire ya nzambe akonfirma ye tato aza ya nzambe boza vraiment na sorcellerie bino nyonso bozela mokolo suka so bobongoni te bokufa bokende tuto na lifelo franchement eza mawa pitié Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, certainement vous allez très bien. La mifa botu nanganini. Mukolo na yenge sengela eto beta masolo ya basantu na ebisa ibino na zwaki tante to rapporter lundi. Mawa. Mais on comprendre que basantu bakangelinga baguti. Ah, nzambe tichezafi. Basantu bakangelinga baguti la famille parce que bakake na babombe nazalaki na mokolo na yengo euti koleka poto lobela mais nazwi ngonga te nalobaki na boire moi des vidéos comme ça lundi na boire ata moi 4 mais ouf. Malheureusement, j'ai pas pilé le mardi. Ndenge moko na comprendre que basantu bakangelinga baguti. Bande wonangai. Toza 23h presque mardi. Et baoteka prophétie. 100 dollars. Au PC 100 va prophétiser. Passe à lobby, so za na 100 dollars à prophétiser. Binomo boyoka, ngana ko sarate. Boyoka bon to décortiquer à la lumière de la parole. On a les pleins droits. On a les pleins droits. Soki bato bomi benga ba Kristo. Et que mama osala eza na Bible te. Toi na droit ya oloba. Et boza na droit te ya okangisa nga monoko. Bwana droit te. Naza na droit koloba pona fungola bana nzambe miso. Nazo kamwa. Bato yo ba melisa ba carburant, ba koyana ba commentaire na inbox ko finga nga sans soubassement. Kaka verset na bango bakangama nango ya Esaïe. Bizarrement bakoka pe ko expliquer bango te. Donc bango ba yebisa bango so ba yebi batuni bino pourquoi vous mettez pétrole bo pe Esaïe. Et soukara au fait c'est vraiment mawable. Eza vraiment mawable. Bato ba okufa ya rotala. Et likona on ba bakisa mafinga. Donc c'est clair que bato mo ba bongola mitemate. Parce que moi lanza ba finga ate. Et sans plus tarder sur notre bimana sujet, baoteka prophétie na 100 balles, bino mo botala mambo pa pasteur o azo sala. Bon to tanga Biblia. Et soki mambo eza na nzela to peza bonzambe. Nasola baboye. Je dis ceci. Soki moto apesinga kaka 100 dollars. Si quelqu'un me donne seulement 100 dollars, Nazo prophétiser. je vais prophétiser Pour naye. pour lui. Na tche loboko na poche. Nazo se 100 100 dollars. soki boye mibale na roboya te.
prophétiser bose. Cameraman a quoi singaina na 1000 francs zo lobanza $100. Mais lokolo zo filmer na ko prophétiser. Bosa la wana prophétie zoya. Ezo sera na mbongo mususu. Amanje na ko prophétiser. Na mwani mama oy. Mama oya ya tikali na ndani. Na ko prophétiser. Siko botele mawa. Na lingina bana. Saint-Esprit, na yebi sabangwane. Saint-Esprit obi boba kisasa. Mais bazoganga, hein? Bazoganga. Saint-Esprit. Bango moko bakomina nukosek. Maman chérie, olobini. Na prophétiser pe. Olopesa na ndako. Na prophétiser. Mwana mwasi, yo uchi wa. Uchi Suède. Na prophétiser. Nta Suède na mbongo ba prophétiser. Wana na Suède na église akenda ata msumbongo asala contribuer ata te. Mais aina ona kisasa po ba prophétiser. Na lobi motuna na ngeza. Bo finga nante boyo kana. Motuna na ngeza boye. Et loko eza bonzambe, c'est biblique. Si oui, comment un commentaire et puis pesa ngai verset. Mais moi, connaissant que eza bonzambe te, ba verset eza ebele, natanga ka verset moko. Bon to meka ko décortiquer. Bomoni bino. Bomoni bino. Na mongola suka. Bozana argumenté. Bozana argumenté. Et toyebi solo Lazare. Na riche. Yezongisanga. Totinda Lazare ke note abande wona ngai. Nzamba zongisa nini? Sui ba oba zakuna bazoyoka bango te. Bon ba oba uti ande ba oyoka bango. So biso to zana bino to kote ya bino maloba na Nzambe o Bible biboko yoka te. Anga Nzambe. Ça me fait de la peine, c'est vraiment mawable. Tant on a tel rato que tant on a mon arbabilo raboué. Que dit la Bible? 2 Pierre 1 21. Bible le béni. 2 Pierre 1 21. Et on a verset 20. Pour une bonne compréhension. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car c'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu pour prophétiser. Pour parler de la part de Dieu, cela ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui faut tinda mutu, tu peux pousser mutu, aloba, tu peux annoncer, tu peux prophétiser. Et on montre la Bible, Ézéchiel, et on a prophète nangai est préféré. À chaque fois que mon loup m'a poussé à l'oba, Nzamba nous visiter, bana toujours le que la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta. Ezaki toujours poussé par le Saint-Esprit. Et Nzamba lola ngongeze belete. Et a passé za mawa. Bon on est ba mouton ba oganga. Bazoteka prophétie bande on a $100 pour ba prophétiser le yo. Pesa $100 et bazotuna na loba na prophétiser. Ce bilo bat balinga yango. Bible zolo bana na Timothée que dans les derniers jours bat ba supporter sainte doctrine était mais ba ozana mokusa la démangeance d'attendre maloba. Il y a motindo boy, il y a flatterie, ba masapo, ba chimère, ba biloko boye, ne biloko bat pasepela na balingaka, ba prophétie, il y a le kuta mankiona, de biloko bat balingaka. Prophète Ézéchiel, comment on a Ézéchias, mbuku, auta ko dénoncer tata o. Atangi kombo ya Placide Masese. Aloba makambo Placide Masese aloba kala pona tata o. Placide Masese ye ko démentir alobi azana problème na tata o yote. Ya azana na temps ya ko loba mabe pona te. Ba lobi to loba mabe pona ye makambo yo loba kala. Etika la yo na archive. Les paroles s'envolent, les images restent. Bandeko, bat ba ebi Placide Masese. Azana TikTok ana sur akuta na vidéo bat ba otindela. Ngana ebi Placide Masese kale
kala penza makasi. À l'époque na YouTube tozali na ba chaîne en caractère gospel ebelete. Après Kazarema, bato bazala na Kazarema, mutu na mutu ayina kosala pe aye. Kazarema ezali suna gaz te. Tozalaka na des chaînes. Les Nazaréens ya Tiffany na la voix céleste ya Alvin B. Bandeko. Placide aleka na émission ya Tiffany. Alobi boy. Kasimba kisi. Puna katango na mukuse muta délivra ye tata oyo. Quelque temps après, Placide eko zonga. Wana eza na mukuse, aloba makambo ebele. Ayeko loba ke tout ce qu'il a raconté était mensonge. Mais Yamawana a pas Césaki. Si Placide a fait sa témoignage, il était déjà pasteur. Allez-y comprendre. Donc, un pasteur a monté le kuta. Balati siango elamba. Ba bise me papa, o koma na niveau na ndenge nini. Alobi azai mwana moke ba manipula ki. Tata wala ga rotinda na poto. Mais comme à cause qui a monega sarana un esprit naïf, faut démentir. Bandeko. Et créer la Tiffany mon quoi problème. Moi si on a bandako qui m'a des maisons à maison. Elle ne pouvait plus dormir chez elle parce que maintenant luke ba bomai. Ba tout est belé ba ebi makambo. Elle est vivante hein. Bon ngendo luka ebo tunai. Asala anga pasi ndiko moi sango mais bon. Nzambe kaka. Nakangi parenthèse parce que ngongeze belé te. Maman na lobe umeli ça date de plus de 12-13 ans passés. Le YouTube bo mon na obino bo sout que les réseaux sociaux. Ba aventurier, ba charlatan, ba infiltré, ba imposteur, ba parvenu. Bako embrouiller bino bako envoûter bino biso toyebi bango kala depuis la nuit des temps que ce sont des tintins et bagimo le kabaleka kuna même aventure même bêtise bakosa balaka bango ba pesa bomba mapango na bambongo après ba pesa bango te ba eko démentir gimo le kakende pa ya Placide basale délivrance ba mimse maki na monoko manki ona do bango nyonso même liburu même saki bino. Et les amis, nabanero loba, basantu bakangelinga bagout, basantu bakotelinga yi, ba maison, bakote na bonganga, bakanga gorge na lubate, encore na ute retraite. Semaine passée na dernière retraite, bandeko ba secret d'état, la gardienne du temple, nzamba baksinga kutu kombo mususu, azo benganga les troubles qui troublent. Ça mais t'en as eu on a dit ça c'est trop fort bandé le corona oui ma fille elle est trouble qui trouble la gardienne du temple mais frère c'est ça et ça m'a passé niveau ya envoûtement oyo il faut le kelango combo et c'est vrai envoûtement existera mais on peut aussi gérer l'envoûtement hein? Oyo ya motindo oyo ngana zo comprendre te na zo ba ko se situer te bazo teka prophétie pesa $100 pour ba prophétiser le yo bat bazo ganga amen bat bazo mon Dieu mon roi batie bato wapi milimo bato batie wapi nzambe esprit bato bakangi wapi tala église nyonso au pasteur akota makambo eloko ali boso babana ko envoûter pe ko aveugler ce qui veut dire ba ko envoûter bino donc na ko envoûter na bakangi bino misu bakangi bino matoi ya mabe tout ekoleka bo mona te bo yokate ngana sambela na église moko o pasteur azala bien mais ka babilanda landa oyo alinga ko malola mutu nyonso mpo ngana azala so place eza bien na royeba parce que j'ai le Saint-Esprit so ipe baby na royeba parce que l'esprit de Dieu va me parler bandeko et momsu na la loti mosala nza mo na yebi azo bisanga totemi to solo la mais nazaki on na kangi misu et puis azo bisanga ko fungula te ba épine ba pic ba bilo mo eza tout près ya misu na so me ko fungula to bolio misu na sutu ki boy na comprendre te na bengi to solo la abisinga lobi balinga ba bomo miso molimo abi abi oui balinga ba bomo miso molimo na te bref pona kata na mukuse na umela sous place wana te na umela sous place wana te na mibimela na malembe après ba message misusu ya Rolanda bref nzamba fungolo miso nzamba fungolo matoi
Yo kutani na libako olanda vidéo oyo. J'ai pris en qualité à servante ya Nzambe, en vertu du pouvoir et de l'autorité du nom de Jésus. Voilà quoi ya na misu na yo. Yamba moto misu ne fumwama. Bandeko. Eza na ser moto sambela na église moko. Na mboko nazali. So akutani na vidéo o awoyeba kezai. Na otanga kombo na ete. Mama na ndopesa nga mawa. Au fait, nga na kutaki ye. Azalaka ene na ngai na mambo Nzambe apianga goût ya servir Nzambe azaki so modéré. Oh non, de sentir net ga que non aux emporter net beaucoup ta lola so azo modéré azo tinda Nzembo en même temps azo yemba satana amabe bande ko ka ndenge destin kabola batu banzela et ça là que église wana ngape na longwaka na ngai pa longwaka na ye muna mutu asala nzela na ye. A se retrouver à l'église moko passer à kota maambo na bando so ba message pour na esko na obanga koyebisa ye moko msusu nazali na choix te mais na ke na ona ba ndenge moko boye po ebima mabete abomba te ayebisanga vérité ayebisinga na bona loba kombo abenga ngai sino te eko alerte ayebisinga oyebi nini nayebi ke prophète a bilo moto do pasteur na ye abisinga na yebi ke azara na bakisi mais sauf que na kokaka kokite yete aluba nanga abinanga atana kei atana longo église ni lazonga kaka na yeba rapete lelo na oloba na bino via mama ne beba vine beba parmi ba message na zola rae et un message moko msusu ba ola kisanga ye na oka voix bazo ebisanga omoni na ko utiliser ete mais yo na osayela yo et je ne comprenais pas na bano mitunaka asali nini abebisa wapi poko malatina niveau nzamba boya ebongo et osala ke quelque temps après to se retrouver na église moko bon to umela na biso pete église on ezaka pe na succès na mboko ya munene to bando partager na etro ayo betela nga ebisinga yi na lotaka ndoto mo ezongela nga souvent na yebite soki elingi loba nini alobi na nga boy na mona souvent pasteur de église wana ao pona batu po ba servir na modération na côté ya a pointer batunga a pointer ngate o kana kei wana ya zo ebisanga boy na ndoto te alobi o kana kei na ebisie me papa ponanga poko zo zonga te azo changa kate alobi ndoto na ezonga katanga ebisinga bongo na ko se rappeler na message na zo sikuna bando banga ko ebisai ke tama mbuna mona pona yo nde omosi nde omobale nzamba sela nga yo grâce ce qui est vrai ba wa nzambe ba wa bergerie nzamba obimisa bango mais malheureusement bato misusu baza destiné kana abattoir permettez-moi de vous le dire mais c'est ça la vérité omoni nkosi na zamba avant lia arigisaka abeta akri ezara alerte nazana nzala banyamwa mayele wana muna mutu azo wa position boka bamisu bakimi kakri wana mbala moko bamakaku tellement bazala bamalin okoka osa mwa sambla aodenda wana na nzete aosa mwa fier donc ali azoya neti asala neti mwa loboko dise kati ya ingambo pia katisi momoni babifalo ya mitu minene wana bayokaki ntango lion enrigisaki me bango nde bazala bavictime bamakako bakonda me bazwaka bango te me babifalo tala basaki ya mitu nde ebele baza na kati ya baeglise baza bongo baza dessiné kana abattoir parce que ata bolobi c'est compliqué que le Seigneur nous vienne en aide. Il y a de ces choses là bon mon on mike mais ils sont tellement grave ils sont tellement sérieux que ba vie à batu et en dépend mais tout le bana mon on nini mamna uto lo bana bino na vidéo ya liboso sur pasteur ababuse abani buzz le loté
toyebi etongo na ba témoignage monté de toutes pièces. Lisolo na bete bino ya Placide. Évangéliste Roger Baka yebiango. Pero Louara yebi. À l'époque, azara na émission à chemin de la vérité na digital. Assis en bas Placide. Ba monter émission ce qui a plus d'une heure du temps. Et comme ba côte sango boy Placide ote beaucoup de émission na te o. Ba côte sa tenino te passer ba babeza roluka robo mai. Bon yo yeba ke ba roluko ba robo ma pourquoi au sale émission. Pero atombo ka bi do petit yo ko sel sera musala pamba. Awa. Et puis comme to côte émission et comme il y a ba négociation. Évangéliste Roger Baka pas na kati. Bon, on épargne nos détails, parce que suite, nango ezalaki babenga passer à babes que non ndenge zabwe. Petit mora bukio awa. Donc ceux qui ont libéré te masolozo kota parce que ezalaka pe cop na bandenge moro boy. Pero loani ma ba passer te poane. Na sabino c'est mon vie. So écouter na vidéo a Roseka. Parce que mon kolango to solara na téléphone. Abina ngano toza awe pa passer à babes. Ba ina ozwa mbongo. Baina kozwa mbongo babana na 5000 6000 bakakoli bon épargner kaka pour ne pas salir bato misusu na kangi parenthèse tala ebele bo mona wana tobi bango lelote passer primaire bandi makambo ne lelote mais malheureusement bato tellement bazan vous témoin ba comprendre lelote nzamba yo kela bino ma pa kango la bino mokola suka nzamba retourna bino na tindela bino la gardien du temple les troubles qui troublent afungola bino misu me bofinga kaye nga étant sentinelle na obiksa ame na ngai. Pourquoi? Parce que nazo bisa ba méchant ba changer conduite et le fait que babo yo ketali ba ona nzambe moi je serai épargné vraiment ya rolobeza tellement ebele mais bon son nzamba pesi ngonga à suivre parce que là il est tard ba santu ba kanginga gauche babo na le faux vérité nzambe yo kabano mawae. mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesue même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesue nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesue nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesue ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu Take
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe moko te lokola yo nzambe na ngoya olatike mo ovandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible aliwana yo tokomine la santu lisekwa na yo tokomine balongi Zambe na ngoya olatike mo ovandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Zambe na ngoya olatike mo ovandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son ase métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui bien-aimé alléluia ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pase alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus